26 boyo kanga bien. Na pesi bino 3 ans. Omonika ndena zo zuela makambo ya molimo. Ndena zo zuela ndena otambusela na tata Simon Kimbangu kianga. Ndenga zo tambusela nga. Na zo sentir déjà que mabe moko zoela bino. Na zo sentir déjà que mabe ezoya. Ko bengisa o tata zo bengisa. Ba reggae o tata zana ngo tango ba vérité ozo bima o. Ezana tina. Yango bazoyisa kabino bozonga. Po makambo ezoya. Ekozala grave. Makambo ko komela bino. Ekozala grave. Bolinga te tata kanga porte. Po soki tata kangi. Kende boy kozonga. Boya lisusu te. Seke sili. Likambo yo ya image o esala vraiment passe. Esala vraiment passe ko yoka. Mwana ya batata. Akoko sala video wana te. Tango azo sala video wana zo dénigrer nkamba. Wana zo boya tozonga pona nini. Soki ezalaki nazalaki na numéro ya papa za kwa lingaka benga ya nyonga bango. C'est vrai ça. Papa za kwa nyonga mutu te anyonga nani? Anyonga mutu te. Papa za kwa nyonga mutu te. Lingomba biso so telema pona administration. Papa za kwa zali ko telemisa musala na depuis bandela mokili po azalaki tata kisoloke. Azali tata kisoloke bozali ko ignorer. Boza ba ignorant, bozo ko sosola ete. Boyebi ete. Akonyonga mutu te. Anyonga kate. Azali nzambe di le père. Azali na tate sika moko. Azali ko sala musana ba okaka ndenge ba yokanaki. Anyonga mutu te. Bomo na okonyonga so ba yebisi bino bozonga bomo lokwa ke bazokoka te. Yango na bazo benga biso tozonga. Te, ce n'est pas ça. Nzambe akoka te, nzambe. Wazo wela milimo na bino akoka te. Ezalaka te. Nzambe azo wela milimo na bino azana posa bozonga. Ana posa bo a perdre bino te. Me bolobi ke bazo koka te. Po papa za kwazo nyonga bango. Ezali mawa. Solo ezali mawa. Ezali mawa. Mapota la mapota bamoya mawa. Koluka ngai nzambe. Ai kibangu na longi mokili. Kemo ebele mikemo banda. Ai kibangu na longi mokili. Oyanga bosepela elongo nanga. Ai kibangu na longi mokili. Kotika mikumba na bino banda. Okomba tata mwana pe tata molimo mosantu. Merci na batu tu balandaka biso na kati ya chaîne na biso Balenda News TV. Merci na bana tata Simon Kimbangu nyonso. Merci beaucoup. Merci na ndebo ya mbanga na bandako na bino. Bolandaka ngai eza vraiment mama Francisca Balenda oyo ayaka koyela bino ba émission Kimbangu Nzambe oyo ayaka kolamusa ba réflexion ya bato elamuka ezonga na place bato ba comprendre pena mambote to yaka pena kozongisa bango na nzela. Donc c'est ça. Na tango ya kala ba apôtre bazalaki balobelaki makambo ya kolo Yesu totangaka yango na Bible et puis to ndimela yango. Alors lelo pe lisusu tata Simon Kimbangu kiangani Nzambe bonimo mosantu tozana ye tozana tata toana Nzambe aza pe na bana na ye o bazolobela ye lokola ngai mama Balenda naza wana pona ko bakisa implice kati na bino nazolobela tata lobi bokondimelanga lelo bokochola mingi bazochola mingi bazoloba ebele me ngai nazosala musala kaka ndenge tata lingi kaka ndenge ye moko tata Simon Kimbangu kiangani Nzambe molimo mosantu apesa kinga musala ayaki na nseto na ye moko kaka te me ayaki na bamvoala misato batata bayebisa kinga na sala musala na banga te bazananga. Donc nazo sala musala oyo tata alingi bandeko vraiment bino moko bomona temps o tozana ngo eza temps moko eza na ba problème ebele surtout na lingomba bandeko na biso babima bakenda na 26 et sali déjà 22 ans banda bakenda 22 ans déjà lelo tozomona tata azali kovanda na bandimi ba témoignage ya makambo ya 26 ba témoignage ya ba chose cachée papa Mbenza azali koloba pona nini bandeko o bazali banda bana o bazali banda basala nini bazonga na ndako ene ekuke na biso
pour batata misato tango bakendaka batika 26 te batika 3 égale 1 lelo tokoma na ba 26 yango esalaka pasi yango monaka ke batata bazali ko tata simo kimba okiangani azali koloba ke bozonga ezali na tina mais makambo yo nga nazo comprendre te bandeko na ngai tango tata azoloba seki aza na susi ya bana na ye bazonga eza na tina makasi mais tango tokovandi totali na kati internet bandeko ngai nazalaki juste réaliste émission kimbango nzambe rien que la vérité papa na biso papa Martorel papa video moko eza awa nanu tozotala ngo nanu oyo papa na biso papa Martorel alobaki maloba oyo alobaki esalaki pasi makasi yango wana totala na video wana soki tosisi kotala video wana nde nazozwa pena analyse po na video wana nazozwa nde analyse po na video wana bolana na video wana bandeko na ngai tozomona na biso lelo kolala kolamuka lelo muta 3 benga biso parce que bazo craquer kono mais nous on continue bozonga mais biso mtobonga tozonga lisusu biso tokombi lelo papa bomi kitisa kaka poni kamne bino bozana pasi ngana ifona mikitisa non ah vraiment pas ça ko ngana matroso na phone na ina ko benge nyonga bango. Vous avez voulu ça? Voilà, bandeko tolandi vidéo to yoki papa Martorel ndenga lobby. Papa Martorel, papa, je te respecte beaucoup. Je te donne beaucoup de respect. Boza famille bana ya batata. Nako respecter bino lisusu. Mais nalina lobela likambo. Papa nanga na ndenge mabete. En tout cas, eza vraiment passe. Pona koyoka baloba oyo. Papa obimisi. Bandeko koyoka baloba papa Martorel abimisi. Et ça là nga passe na vandi. Nayoki passe na motema. Boye bakango, tango tata azo bengisa. Batu nyonso bazana 26 bazonga na ndako. Tango azo bengisa bana bazonga. Bandeko na ye bazonga. Ezate ke po batu bazoko ka papa za kote. Yango wana ezo senga bango bazonga. Po baya ko bundisa papa zako. Po baya po balonga ye. Ndenge bino bozo kanisa. Et puis pe biso déjà tobunga. Boyo kama lobane bango deya bakende est-ce que bazongela nini? Bango baza bien, baza na kimia. C'est vrai ça. Est-ce que maloba kozong c'est là tolo bana to tiena kibonzambe ya tata à part. Aza quand même mukol. Est-ce que réponse ya kozong c'est yango wana? Kozong c'est la yaya na bino. Mutwa train ya famille, c'est vrai ça bandeko. C'est vrai ça. Oh, ikabako kamwa. Tata singo kimbango kiangani tango azoloba bana bazonga, bandeko bazonga. Eza na tina. Likambu ya nzambe elukaka nzela. Bo comprendre te, bozo batiki makambo ya 26 boyo kanga bien. Na pesi bino 3 ans. Omonika nde nazo zuela makambo ya molimo. Nde nazo zuela, nde nazo tambusela na tata singo kimbango kiangani. Nde nazo tambusela nga, nazo sentir déjà que mabe moko zoela bino. Nazo sentir déjà que mabe ezoya. Ko bengisa o tata zo bengisa. Ba regret o tata za nango tango ba vérité ozo bima o. Eza na tina. Yango bazoyisa ka bino bozonga. Po makambo ezoya. Ekozala grave. Makambo ko komela bino. Ekozala grave. Bolinga te tata kanga porte. Po soki tata kangi. Kende wo boy kozonga. Boya lisusu te. Seke sili. Boya baka ke ba magablo na bino bo fungoli wana. Ba 26 wana bo fungoli wana.
magabe na bino bozwelaka bambongo bozosala oyo bolingi na katikati ya 3 ans na katikati ya 3 ans oyo nayebisi bino na katikati ya 3 ans oyo bokomona makambo ekokomela bino bokomona bachose caché oyo ekobima libanda bokomona baverité ya makambo na bino ndeko ebima na mpwasa boyebaka ke ba 26 na bino wana ekotikala kokoma ata na ba 26 ans te ekokomaka te tokomi deya na 22 ans botika na 3 ans 25 ans na katikati ya 25 ans na katikati ya 25 ans oyo bandaka tata lobaki bandaka monaki makambo elobamaki na nkamba wana ezalaki na tina tata simoki bango kianga na lobaka mingi te mais oyo yabimisaka ka ya mokie wana soko analyse yango okosala yango émission ata pendant 2 semaines po aza na makambo ya minene abimisaka mwana alobi mokie me bino bomona kaki alobi bongo esili mais abimisi makambo ya important so obi pena ke ovandela yango wana okosala yango émission pendant 2 semaines donc ozokoma kaka te po makambo ya nzambe akoloba mokie me eza ebele. Premièrement, bozokoka kondima te ke tata Simon Kimbangu kiangani ye wana tata na bino. Bozokoka kondima ngote bozwa ye grand frère. Mawa. Bozaka na 3 ans. Na 3 ans wana sikoyo. Na 3 ans wana. Bande onanga. 3 ans kaka. Na katikati ya 3 ans. Makambo ekobima. Makambo ekobima. Ba vérité, ba chose cachée na bino, makambo lokuta ozosala manakati. Bokomona na 3 ans o makambo ndenge kokomela bino, yiki ndenge kokota. Bozoko wa kososola te, bazongisi bino na ndaku na kimia me bolingi te. Papa za konenga za wana. Abundisaka lingomba te soki bino bokanisaka ke bazokoka papa za kote yango bazosenga bino bozonga loko eza au secours moko boya tozokoka te papa za kwa lekisi boya bosunga biso te papa te boke nango mabe bongo te boluka mpe bosala examen de conscience yango mona ke batata babomba mibino même papa Simon Kimbangu kiangani tata na bino koko abomba mibino alingo mila examen na bino te. Po boza batu mabe bozo bundisa nzambe bulika kozala ba chef spirituel yango ozomona ke bana ya lelo bakobaka koyamba bango ensemble batanga bakomba bana te yango mona ke bana batata lelo eza su ndenge ezaki kala te onero bandeko zwa kala evimbisa bana batata mitu bazomona donc nde bazala fo bazwa kaka ba onero wana do bango nyonso bakoma banzambe bazwa kiti ya tata boma te bino nde bobundisa nzambe Bomo teki bobundisa tata. Azali nzambe. O bino boza ko ignorer. Azali nzambe. Boza ko ignorer. Bozo ko timola mabulu ya bavi na bino. Lelo bozo seka bazo ninga bazonga biso toza bien. Boza bien. Mais lobi e comme na bino kaka. Lobi e comme na bino cher poa bokoka soko supporter ngote. Bokoka te. Po makambo ezo ya mona katikati ya 3 ans. Nde nazoyisa bino na katikati ya 3 ans oyo ekoyinda. Po makambo ezo ya. Bino nde bozoyeba te. Bino bozoyeba te pourquoi tata azoloba. Pourquoi makambo nyonso oyo bomamaka ezobima. Pourquoi ezobima pe ba vérité na no bimite. Tango toza nango tokomi na tango yiki ndeko nanga yiki ya bato ya satana esi ekokie ndeko sosola ozali wapi yaya ozali wapi oboya nkamba bokoma kofinga nkamba eza neloko te bokoma kotola nkamba chilo bilo bokoboya tata Simon Kimbangu bolobi deja natalala ndaka ba image na bino bolobi dake tata za kuna te tata za kati na biso tata lata bino na banzoto lingomba oyo tozali mingi bazoyeba te c'est le royaume du ciel botanga Bible malamu boko comprendre botanga Bible malamu nzambe azalaka na ndeko te nzambe azalaka na ndeko te yango bozomona ke
babota misato boti bana me batata bota ni kaka pe susu na libota moko bana nyonso kuna batata bana bango te bazate po nzambe atalaka na ete atalaka donc bino nyonso na biso to ndenge moko malgré bozwa grâce ko ya na batata mais toi différent biso ko toza na Saint-Esprit makata tata zo komilakise pai na biso siko bino bozo bundisa tata me bozo yeba te bo mona ka lokwa ndeko na bino wana zo ngale ke bino esprit e ko simba te me azande ko na bino te azande ko na bino te maloba ya papa Zako alobi na ba image na ye na tiela ki bino awa papa Simon Kimbangu azali tata na yete me kasa azali moto abongwanaka papa Zako bolwa ki abondisaka me yende bozo défendre bino bo mona te ke différent na bino papa Zako alobaka te alobaka mingi te neti banda aloba na tango akala ti le papa Zako na aloba te mais azali ko défendre azali ko bundela nzambe molimo mosantu depuis na 1921 papa qui soloke la botami papa qui soloke la bundela katata papa qui soloke la défense a défendre katata siko lelo tozali na tata bomona kate ke papa Zako ye wana papa qui soloke aso continue ko défendre o continue ko sala musala na asala kana nzoto wana aso continue ko sala na nzoto ozo ko sosola batata te balati banzoto mususu bo sosola te po ni bobungi bokoti na monde ya mabe papa lobaki yango deja oyo bandeko nanga bazosala ezali malamu te tango papa zoloba bongo aza na pasi pe mawa ya komona niveau bobungeli bokangi bana bato en otage et puis bazoba ya bana ngo bana bango ba bébé spirituel bazo comprendre te que tata zo bundela bango bazonga na ndaku bazo comprendre te bango peka bazotiaka mapeka boye yaya makambo ezo na pesi bino 3 ans na katikata 3 ans oyo lobake tata mi lobela te kya kangi oyo akeya zonga lisusu te mais soki tata lobi bongo esili bino nyonso ko sutuka bozana ba signe mo ba signe ya satan bozana po bozala ko sangana na satan esika moko bozali na ko ya ko sangana kliki ya satan eza kati na bino siko boko sutuka bozana ba signe déjà ba signe ya satan soki okomi ko simba mutu ozonga te déjà ozana signe na ye ozali na makila na ye ozali na ba signe bozonga lisuti lelo bomona ngo ba je bazo bino bozonga bomona ngo ba je bolingi te bozonga lokola bakomi ko luka bino bakomi luka bino bozonga te bozonga poani to kozonga poani ba luka biso tozonga poani biso toza kimia boza kimia lelo melo bokoza kimia te boza kimia lelo lobi ko bebela bino na katikata 3 ans bokomona ba chose cachée ko bima libanda eza na ba chose cachée ko bima libanda na sentir que mabe ezoya na katikati na bino na 3 ans mabe ezoyela bino tango papa avandisi bato azwi tango ya koloba avandi banda tongo bafa ti 18h papa avandi azwi tango ya koloba ba témoignage bato bazoloba pourquoi po eza na tina ezali pamba te ezali hasard te nyonso tata Simon Kimbangu asalaka ezalaka hasard te boko sutuka na 3 ans oyo ba chose cachée nde kobima ndenge kobima maka ba vérité ne kobima tango bowa ko sutuka boye boaso na esika okende te bokesu wapi déjà bozana bilembo na ye te boboyi na bino kozonga bobaki boboyi kobongwana botika na bilembo na ye bokosutuka ngo sima église kimbangiste Kamba Nouvelle Jérusalem ezali le royaume du ciel esika nzamba vande tata Simon Kimbangu o bino bozwa ndeko na bino po bozoyeba ete aboyi pe komilakisa pepa na bino abomba mina ye bokoyoka na malo soki bososoli ekozala malamu mais soki bososoli ete bokozalaka bongo ye pe komilakisa pa na bino te azo komilakisa epai ya bato mosusu bana na ye libanda azo komilakisa pa na biso neti ngai nazosalela azo komilakisa pa na nga bao bazoboya ya akomilakisa pa na bango mpo na nini bokomi lokola bangunza o papa aza kati na biso
papa asalaka kati na biso ezali mawa bozoko ososola te bozoko ignore baignorant bozoko mitia na pasi yango na ntango koba ntango asuka boye okufi nzela eza te okufi nzela ezali te tata alobaki yango ntango bade koloba makambo ya papa Zako ndenge bato bazokenda kofundaka bazokendaka na baleta kofunda makambo ya papa Zako alobaki nini 5 mois ya pasi ezoya okluki liwa eboyi omibwaki na oseya eboyi na yeyo omidiembiki mpe singa mpe eboyi na okoboma motu oniokamaka na pasi oniokamaka na pasi bandeko te babokomprendre na bino te tata esi abengi bino bozonga mais tellement boboyi na kati ya 3 ans bokofuta cher boregrete ntango bokoluka bozonga nzele ozala lisusu te lelo bokonéglige maloba na nga mais lobi ekute bino cher boregrete mokande bofinga bocholaka malamu boyebaka ke nzambe azaka moko bino nyonso bozozwa ner ya nzambe bokofuta mingi buli olingomba ya tata ekobimela bino na zolo bokofuta tozali kokende. Voilà, merci na bato balandi ngai likambo oyo ya image oyo esalaki vraiment passe esalaki vraiment passe koyoka mwana ya batata akoko kosala video wana te ntango azosala video wana azodenigre nkamba wana azoboya tozonga mpona nini soki nazalaki na numero ya papa Zako alingaka benga ya nionga bango c'est vrai ça papa Zako anyonga mutu te anyonga nani anyonga mutu te papa Zako anyonga mutu te lingomba biso ezotelema mpona administration papa Zako azali kotelemisa mosala na ye depuis ebandeli ya mokili mpo azalaki tata kisoloke azali tata kisoloke bozali koignore boza baignorant bozokososola ye te boyebi ye te akonionga mutu te anyongaka te azali nzambe die le père azali na tata esika moko azali kosala mosala na bakokaka ndenge bayokanaki anyonga mutu te bomona okonyonga so bayebisi bino bozonga bomona lokola ke bazokoka te yango wana bazobenga biso tozonga te ce n'est pas ça nzambe akoka te nzambe azowela milimo na bino akoka te ezalaka te nzambe azowela milimo na bino aza na posa bozonga ana posa aperdre bino te me bolobi ke bazokoka te po papa Zako azonyonga bango ezali mawa solo ezali mawa ezali mawa oyo kala nga naloba yango wana c'est juste un conseil à prendre ou à laisser soki okondima soki apprendre yango ekoza malamu soki onéglige mpe kaka yo mais tozali kokende 3 ans. Merci beaucoup na batutu balandi ngai tomonani à la prochaine bye bye.